Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Namasolo Mapangu Lelo, Toza Nakati ya Kampem. Donc la personnalité TV Nakata Kampem, la personnalité TV Nakata Kampem, Zala branché, Zala connecteuse, Zala scotcheux. Et yom tozo luka terrain vide, yom tozo luka lopango nanda kuina chevet, yom tozo luka lopango ndako déjà na kata campum tobi zala branché zala colleuse zala scotch la personnalité tuivi et yelibino masolo ndeka tolobaka ti na ti bomoni bino moko environnement ndenge ezali donc toza na kati ya campum toza na kati ya campum environnement eza bien courant ezali ba mai ezali donc mai eza courant pe Ezanango. Donc sans plus tarder des katolobaka donc zande mosala na biso ba demande na bino yango saka mosala na biso donc campam yango yo to bizala branché zala colle zala scotch zala dessus sur la personnalité TV donc bazala jamais déci avec votre humble servante Vinicia Timba mosala et Banti. Donc nazozonga moi sima mokie pona kolakisa bino limite ya lopango donc limite ezali awa na borne oyo Banti na borne oyo tozo kende tozo tambola ndenge caméra ezo balancer vraiment il mange et ko suka si tozo tambola tu juste na mir donc esuki na mir oyo bomoni yango muteka boli donc miro eza séparation kol oezesika yango esukeli donc bomoni voisin ya séparation donc lopango eza non clôturé tozo kota po toza déjà na kati ndako bomoni studio eza pe na kati eza na kati. Donc toza déjà na kati ya lopango toza tia na kati ya lopango yangoyo ndenge bozomona bilili eza na studio eza na inachevé o bomoni ya munene donc inachevé oyo bomoni voir donc ndenge ezaleli motuka ekoya ti na kati ya lopango donc motuka ekoya ti na kati ya lopango eza na inachevé o bomoni donc inachevé ngo so botali bien batie vraiment na fondation moko pe ya bien ya ba moellon donc aza pena na fondation ya ba moellon penza okoki pe ko matisa ye en étage na ndenge batongeli yango eza ndako monene lopango ezali ko mesurer 15 mètres sur 20 lopango zo mesurer 15 mètres sur 20 tozo poussa na juste na inachevé po bomona yango ndenge inachevé yango ezaleli donc eza suna misala penza ya makasi ya kosala te yango yo inachevé yango bomoni bino moko inachevé yango ndenge ezali bomoni même na se na ye ndenge azaleli donc basali vraiment na ba moellon eza penza ndako monene lopango ezo mesurer 20 mètres ezo mesurer 15 mètres sur 20 donc ndako eza monene toza juste na sima donc luka to baluka to kota to lakisa bino kati ya ndako ngo ndenge ezaleli
bomona kati ya ndako yango ndenge ezaleleli. Donc tozotambola toujours, tozotambola awa ezali nsima, tozonga sikoyo eza nsima bomoni bino moko ndenge ezaleli. Donc eza vraiment ndako moko ya monene malgré ezali achevé te, eza ndako ya monene malgré eza achevé te. Tozalaki na nsima tomeki lisusu to mpe tozongi lisu na liboso. Donc mpo na kolakisa bino toujours ndako yango ndenge ezaleleli. Donc ndenge ezaleleli ndako yango oyo ozomona bino moko. Donc eza na studio, eza na inachevé, eza na studio na inachevé. Donc yango oyo bomoni ndako ndenge ezaleli. Donc balobi awa prix na bango bati yango 30 000 à discuter. Babi 30 000 à discuter, 30 000 obeti masolo. Babi eza likambo mosombi na moteki kubanga prix te, yo mutu oza na 25 000 pusana. Dona bengi na mutu oyo aza na 23 000. Mutu aza na 23 000 balobi pusana pusana pusana. Mutu aza na 23 000 babi pusana. Babi pusana do babi 30 000 obeti masolo. Mais prix na bango ya suka izali donc 23 000 bazwa mbongo. Donc ezali kambo lisolo ya mosombi na moteki. Babi yo pusana kobanga prix te, babi 30 000 obeti masolo na inachevé oa munene bomoni na studio. En tout cas na lopango nyonso ndenge eza espace munene ezali, zala branché, zala scotché, zala connecté biso to bengi bino po tozaka na bosenga na bino na kati ya Kinshasa. En tout cas bowela wela c'est le temps. Oui, tozo continuer ya biso musala na kati ya la personnalité TV. Donc tozo continuer musala ndeka na lobara ti biso tili fobo. Donc toza toujours na kati ya camp non loin na arrêt RTGA. Donc toza non loin na arrêt RTGA bomoni bino moko environnement eza penelo ko kolobela te bomoni balabala ya munene ndenge ezali bomoni ba voisin bango wana ba voisin bango wana. Donc eza penza avenue ya munene mutuka tina kati ya lopango. Donc mutuka ekoti courant ezali maipe ezali. Donc eza pena masolo ya ko lobela penza te. Donc tozali justement tozozonga mwa mokie tolobi lopango oyo eza lopango mobimbe eza 20 mètres carrés. Ma esiko na telemeze esika o ba séparango déjà ezali vide na studio obomona tokota na kati. Donc à partir ya borne oyo ezesika yango ebandi. Donc tozokota na kati po tobeta masolo tozokota toza déjà na kati parce que ezali non clôturé. À partir ya borne wana tozokontinue tozokoma penza tozokoma ndenge caméra ezali ko balancer image nango tozokoma tokomi ti awa na col oyo ezali esika yango esukeli ti na col. Donc juste awa esika yango esukeli non et borne yango oyo awa esika yango esukeli donc ezali 20 mètres et ezali 10 mètres sur 20. Ezali 10 mètres sur 20 ezali donc otalango boye eza mobimba so totali kuna bomoni voisin. Donc vide wana kuna ezotikala
vide ezotikala mopanzi ezali kokende eza mopanzi oyo ezali na moi studio wana batia juste pona mise en valeur donc pompe à main écoute eza bango penza na kati kaka pompe à main eza bango na kati bato karaba mai bomoni ba voisin bomoni bino moko ba voisin bazotonga ndeka tolobara donc bato bazotonga balobi awa na terrain oyo ya 10 mètres sur 20 bango batiango balobi avec 18 000 au Betima Solo. Babi 18 000 au Betima Solo, 18 000 au Betima Solo. Babi kobanga no pe prêter. Ezali kambukara ya mosombi na moteki. Biso la personnalité TV, le quoi tozara na besoin na bino. Tozara na besoin bino bozonge la biso na kati ya Congo. Bose la biso ba construction kitoko. Boko mise la biso Kinshasa la belle. En tout cas yangwana to sala ramosala pona kolakisa bino. En tout cas tozana bosenga na bino. Tobi bo s'abonner à trop sur la personnalité TV. Bozala jamais desi mosala kitoko biso toza toujours li kolo tinati. En tout cas to bengi bino to bizala branché zala connecté zala scotché na la personnalité TV biso toza na kati ya campagne. Ndenge kara to zokoba mosala na biso to bizala branché zala scotch zala collé toza na 3e place to bibiska nyonso to tambola na kati ya campum. En tout cas franchement na kosa binote banzele zaka ya minene mutuka tina kati ya lopango donc mutuka ekotelo pena na kati ya veni ememoti na kati ya lopango oyo ndeka bozomona bino moko eza lopango coin eza vraiment lopango moko ya coin eza lopango coin courant ezali maipe ezali eza lopango moko ya coin bomoni bino moko ezui presque 3 avenues ezui presque 3 avenues donc yaza na coin penza oza na coin bomoni bino moko environnement nango ndenge ezali bato pe bazotonga penza bomoni bino moko bato bazotonga bato basomba zotonga justement esika na telemi awa ezali esika ebandi esika ebandi donc siko na telemi awa eza limite tozopusana eza limite tozopusana ndenge bozomona tozopusana mpona kolakisa bino yango ekosuka awa esika pe na telemeli borne moko eza wana esika esukeli donc lopango eza mobimba mais bazali koteka vide yango ezomesure 6 mètres sur 20 6 mètres sur 20 donc tozokota na kati ya lopango mpona kolakisa bino ndenge nalobaki donc toza déjà na kati ya lopango donc soki tozongi borne eza awa sika borne ezali yango wana tozotambola sikoyo tozotambola toujours do babi vide yo boye yango nde vide yango wana do tozotambola po tolakisa bino donc tozotambola vraiment bomoni bino moko bato ndenge bazotonga do tozotambola penza toza toujours na kati ya lopango donc vide vraiment ezali vous en facilité ya kotonga do yo moto zoluka terrain vide c'est le temps tobaki na kati ya la personnalité TV tolakisaka bandako te tolakisa na ba terrain vide tolakisaka na ba bilanga tolakisaka na ba hectare babi tozopusana penza mpona kolakisa bino ndenge tolobi ezali 6 mètres sur 20 donc yango ekosuka awa yango esukeli awa
bokotala na mopanzi boye bomoni voisin na simananga ndenge ase nini azotonga no bomoni bino moko voisin ndenge azotonga yango tolobi bozala branché bozala collé bozala scotché ya esika mokie ezala te babi 6 mètres sur 20 matango tonga ndako ofandisi esika oyeba ke oui esika mokie ezala te bango babi 18 000 obeti masolo babi 18 000 obeti masolo to meki un peu kosola na bango bozo suka nango ba combien babi mokolo esika oyo soit moni 14 000 aozwa yongo nabi bandeko boza na 14 000 na bino en tout cas place yango oyo ndeko za na 14 000 place yango oyo babi avec 14 000 nde ba sala masolo yango biso tant que votre humble servante tolela bino ya trop nde tozo benga bino tozana besoin na bino boyo comme c'est so Kinshasa la belle bomonika construction weza na simananga weza donc ba construction yango wana eza na simananga bomoni bino moko donc soki opolo bio beti ya yo lisusu en tout cas ça la peine ko sala pena ke oui Kinshasa et comme la belle c'est pour cela tozo benga bino ya trop ndenge tomesana ko benga bino boya on est ensemble, il y a pas de souci. Merci à trop na bandeko balandi à la personnalité TV abonné à la personnalité TV en tout cas merci à trop na bino nyonso tobi bozala branché colos coach sur la personnalité TV en tout cas wana bokomona biso tina tili fobo biso bongo na bino donc mosala na kati ya la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine. Pièce contre pièce to lobby ya soroza neloko na yo benga biso on là to salelo mosala ki toko et puis merci na ba membre soutien et la personnalité TV en tout cas et bino jamais jaja to bosana bino ambisi bazabakana mo général John Kimbambu ba diva sud et givoa mama boko bank na kati London City Arlette Matoko liswa Nzambe en tout cas ba merci à trop na bino pe merci à trop na mama Doris Le mafumu na gaz à la personnalité TV ba merci na bino merci na ingénieur Israël Noso Pro en tout cas zala kiwana na sima caméra pour nous cause la bino ba image kitoko biso na bino ti tozoko ba toujours mosala yango na lobi zala branché yo lo fundu ngalo lendo ba charge